papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Shama bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwenye Amange wa Mokusa Kilima Buma Giselle Irene Masiandoki wa Mokusa Akusana kwanza muna wa Amange wa Elbi. Ya fai. Neni. Ah, moi mke ya nazo luka bata agence oyo. Ezo bima na GPS. Ba je so bangola lokuté leki. O biloko ekita na Kinshasa après ki Angola. Ba minyibi. Ya solo wana ya lobana. Angola Express ezaka na simawo. Et puis Antonio Miala mona mbala tellement alika conteneur na biloko na mulai. Mais manga ke na so Antonio Miala. Matako ya to ya Angola Express yango. Yango ni ba changer. Et puis siko Angola. Luanda siko déjà. Espera, tô vindo buscar. Vamos ver aqui na ndako, bem na ndako, vai com sua. Ah bon? Oui. Vai, saca, brasileiro. Bonjour, la brigne. Ah, o Jorge. Nazaku kenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya Angola. Kila mabora osa yenda na partout au Sali. Ah oui hein? Agence ya ngoyo Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nangala brini na France. Banya poto boluga te tukanisa ki bagence isili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na zi biloko na nga nyonso yango oyo. Batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango. 21 jours biloko ekoni. 21 jours mwana nangala brini na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso. Mwene. Na sepeli na kei na bango. E na zu biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Essa na rua Jota, na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala, obrigado. De nada. Bonsoir, na bamure zinyo soba misana kolanda Irene Masiandoki TV o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai po esa la bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki TV esa la ka vraiment bien makasi yango to yebisa ka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya mama bino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka esalaka vraiment bien makasi la topesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa ndenge na lobaka respect na moi so ya mibla vende ndaku na verchachi ya kosamba ezate na rappelaka ba diaspora nyonso ozokende Congo Kinshasa ozolukeska kokomela appartement loué ya propre contacter Betty la patronne okolala kaka na GBT ce que je place na GBT ndeko na okipe kolala na Kitambo magasin balobi la patron a Betty 23 mais Nicolo comme 24 toke bon mon 23 mon 24 matara na babi umela Betty la patronne voilà merci na bande konso banda rabiso partout to bo sente ko pesa merci na meta la brésilienne vient nga Jansi Bolanga na kati ya Birmingham balobi moi c'est pembe bazua pi meta la brésilienne toke ndara bongo na mama tazi vite papa trésor chou babi porte parole na biso Yamaele na kati ya Bundes pourquoi pas Fifi Tomo la japonaise et maman la Erastine c'est que bien makasi ya kati balobi umela
bamure na bamurezi nyonso bozoluka kokondisa nzoto ezala kitoko libumu elongwa balobi mama Rosette Bikulu aza wana mpona bino benga mama Rosette Bikulu osomba mwa te yo mutu cycle ezo déranger o diabète ozobenga biloko ya diabète ndeko nanga komitungisa te benga mama Rosette Bikulu akoyede o publicité ne elekaki pa na biso numéro na eze epai na ngai mama Irène. Voilà, merci beaucoup bandeko nyonso tokende moi rapide parce que toza tongo mama Irène nga bete bino lisolo moko esali epasi. Mais avant ya ko bandeko sala bien ko pesa vient nanga jadon fumu ya Zélande ba bonjour na vient nanga jadon fumu ya Zélande balobi o ya la reine Vani na kati ya Belgique ba bonjour na bino bonjour na vient nanga Yves Djoboké garçon de luxe na kati ya Panama babi via sola rapris ke lisolo to pesi ba bonjour ba gute morgen na vient nanga prochaine andel mo bange na shipping na kati ya Cologne ndenge na rappela kaka bana bundes olingo tinda carton na Congo Kinshasa topé na ngola ko hésiter te benga vient nanga prochaine andel mo bange na shipping na kati ya Cologne via to pesi carton diamant et bunga kate benga vient na plus 49 152 0251 77 31 oko sepela kaka ndenge na yebisa kabino ba mourir na ba mourir nyonso mama ira na bete la kabino masolo mais na ela kabino ba publicité pona ko sunga bino bozo atam songo tindelo ko na Congo to na ngola ozakana man o mona kesto ko bandela te benga vie prochaine andel assurance ezali bobanga eloko te abungisa keloko mutu te mo bangela shipping plus de 30 ans ya boulot o ba la padi babi musale sala makitoko to bosente ko yebisa bandeko allemand ba o bozoluka ba fantasy ba section ya Gianni Versace ba perruque nyonso ya kitoko to bilamba ba lubi boutique rebote ko lata kitoko epe ya mama Cornelia Lutadila akotisi biloko ya sika ya qualité ndeko nanga benga mama Cornelia na plus 49 176 21 99 49 42 mama Cornelia Lutadila boyebi boutique rebote bo somba kuna ba chemise ya te krabiloko ba Gianni Versace ba écrit nyonso akotisi sko ba section nango mais bobo sana te ba lobi ye musana eza ya mafuta balobi gam bino moko boyebi ya kosamba ezate grass light mafuta ebongisaka loposo ba poudre esalaka kitoko ezobotisa opoza na ba cachet olingi ba cachet sila banduta nyonso benga mama Cornelia Lutadila kaka na numéro wana ko benga la boutique Rebot kolata kitoko yepi mutu azoteka ba mafuta nzamba pombola bino pona patience na fidélité na bino lisolo moko ya mokuse e kosala pasi ko yebisa bandeko ke ndenge toye awa na poto bandeko tika na Kishasa bolingo ici la bango na lobité na ba famille nyonso mais to lobela kaka majorité parce que na poto batu nyonso bakoma kaka kolela na tinda kibilo ko bandeko nanga ba melinga mbongo na sala kiboye famille salinga bakoma kolela lela mais lo na zebisa bino to yekolela ba carton te to pe biloko koteka te mais to yekolela nde mutu ba mourir nyonso na bakanzamba lola apambola bino pona patience pona fidélité ndenge bobenga mama Irène ndenge bozopesa masona ndenge bozotala ba témoignage na bino lekana Irène Masindo ki TV kolo esumasi akantila bino mais bozanga kate tango bozotala mama Irène bosabona rapé na site bo pesa rapé courage ya koyana masolo to pe ya kosala musala oyo bandeko na ngande ko moko ya mobile na kati ya France abimisa mama Irène na umeli na poto na usala siko 18 ans na kati ya poto mais na uta Congo Kinshasa RDC tango nazali kokoya na Congo na botisaka fille moko mwana fille wana azwaka mwana na ye potalaka ko sente na ye nanga poto na nde pena ko kipe penza mwana te vu que musala pete mbongo ezalaki te ne bandeli ya poto ezalaki pasi mama Irène ntongo nazobunda na poto ezalaki vraiment pasi fille wana kendaki na mwana Congo Brazzaville mwana tobota na ye esali ke famille nanga emonaka susu mwana te mwasi na botiaki mwana kotaki na mwana Congo Brazzaville baseri makambo ngindaka na Congo Brazzaville bazoboma batu soki ndeni fille yango par azongaki Kinshasa mazongaki na maladi eumelaki te mwana mwasi wana ayaki kokufa tanga ayaki kokufa atikaki mwana na ngai ya mokie mwana azalaki nano minere mpo nga natikaki mwana ntango nalongwa Kinshasa natika mwana wana ba 3 à 4 ans boye nga nalongwa Kinshasa na ye poto sikoyo naosala 18 ans na poto mama Irène ntango natiki mwana bongo eyoki ntango bandeko na nga babenga baye kotikela bango mwana na famille ya mwasi na kanda po tokipaka mwana te mwasi auti kokufa bango bandeko na nga bayebaki te ke mama mwana wana akufa mama Irène ezalaki chaque fille wana botisa mwana akufaki bazwi mwana batiki epa na biso ntango batiki mwana epa na biso Irène na bandeki kosunga na moyenne moi 70 ya kolia na tindi moi 100 ya kolia na tindi bandeko bolanda lisolo très bien ekopesa pasi ndeko mbamera na ndeko sunga pena mwana wana mwana zokola botaka na sali 18 ans baya kotika mwana pa na biso mwana salaki ba azalaki na ba 5 ans 6 ans azalaki pe kaka mwana mokie mama Irène ekomaki na temps moko grande telle na ba rapport ka ya mabi pona mwana tango mwana akokisa 14 ans
ekome kaka ba rapport ya kitoko te mwana za moyibi mwana za voyou mama irani mabenyo soka na mwana nazaki mwana mobali mama irani ko finga mwana aza kuluna bakomo kangela ba photo mwana zomela badiamba mwana zomela biloka makasi mama irani na tinda kambonga kolia me ezo simba te ya bokoti se classe nana nga kokota classe yo moni mwana ngonde ngaza mwana yaki na 6 ans ayiba biloko na nzuku mama irani kama mabe pona mwana nanga parce que famille na botela kiza famille bazaki mwana vie ya passe mama Irène ezalaki choc pona nga mais nazwaki déjà mwasi na poto na tawana na boti pe mwana mususu nazwi pe mukanda mwasi nazani tisiko mais to bandai ko sunga mwana wana to biso ki tozwi mbongo to kosala fort to bengisa pour mwana 14 ans moyibi makambe belebele ba mère tant mwana ko seki 16 ans babengana ki mwana nga na ndako pa grande sœur nga propre ya mwana kenda po mwana koma ne shege mwana moyibi ye moka bimana na ndako me bana ya na ngai ajwana bazali ya na ngazo bokola bango me oya ngai nde shege oya ngande moyibi oya nganda kimi mama irani mena tinda mbonga kolepa ya nanga na luka moye mwana kota classe ya ba raison classe ni ya kokende yo moni mwana ngokanga mwana ba photo moko mwana mwana zalo kwa ya kolala monde ngala déjà boya esi ameli ati ba kwiti ba rapport kaka ya bongo bana nzambe bolanda solo très bien moi nange sika bima kuna koma soki shege na âge 16 ans na ebite mais rene sala kinga pasi mama na yakufa nazana contact na ba famille mama na été na tuna bande konanga bokende ko luke pa famille mama na oto mona na bisu famille te mais to kutani na cousine mama ba lo bike ba ba mona na ba mona ngote akoma na shege la kana na balabala mama irani zaki pasi na luka mwana na mona na ngate na tika na nga na sala ravina mwasi na poto to botine bana mibale na zwa mukanda mama irani na oto sa 18 ans na poto madame nanga s'est décidé qu'elle n'est passée to kende Congo bande ko bona na solo très bien to kende vacances de banyos bakenda to kenda ki mwasi na mobali biso to za bana injili ngai mobali ona pesi na za mwana injili mwasi na bali na poto zali mwana ya commune ya Bandal mwasi azui flat na Bandal côté na bango poto vanda wana ngape na isibande kunanga na zuya Kinshasa na madame nanga to za na Bandal etu mama ira to vanda ki pe na Bandal esika moko na mwasi nanga flat moko mama ira ni nzambo to bondela azana bomoy mwasi onga na zo aza mwasi ya ba prière mwasi nanga za monta ba bostra ba pasteur de la foi en tout cas ça na distraction penzate alimi makambo nzambe mingi so mona ota mamne na réseaux sociaux c'est que tu te mga longola na ba fingra teno pasteur Charles total teno pasteur de la foi total teno pasteur Jean Couteau la total lingane makambo nzambe mwasi nanga zakani mwasi moya ba prière azne fi moko ba miliete alo yenge pété ba prière ka to saki ya makasi avant to kende Congo ponde to yoke la kambo ko nzamba protéger biso makambo za kebili to ke Congo zambala liboso ngala kende Congo mais mwasi nanga za deuxième fois kende Congo tozi na komi na mwasi nanga flat moko wana na Bandal tozo vanda mama irene loko nye komi biso pona benga obeta lisolo pesa mokili conseil oloba ke bande kona biso balingaka biso kaka na intérêt ezali pasi mama irene avant na to kende Kinshasa tozaki na poto ezaki na ba 2019 na fin na ngo grande sœur na benga lobike ayoki sango mwana nanga mobali batuti na voiture akufi oya shege mama irene sala biso pasi akufi batuti na voiture ezaki panique boke batuti na voiture corne ezaki déplacer bo pesa biso mbongo to ana posa mbongo abina kutami na mbongo te ofoto ke kokunde bemba kolongo na mbala moko ko tsongo na morgue parce que toza na période ya mabe balingi ba korea na ndako te ezaki ba raison beto tinda $900 po tozaki na mboto bosala oboko iko sala po na mwana bake ba sel makama mama irene chose grave bakangela nga na ba photo ya ba cercueil ndi ba matuka na petit frère nanga na grande sœur nanga nyos bakangi ba photo ba cercueil grande sœur nanga na petit frère nanga bazomona na image ndenge cercueil wana ezalaki bakunda mwa mère na lela mwana na tika mukie mama na ya kufa na tika siko mwana taza mwana oya nga liboso na boti tango nazoko ya lokola jeune garçon mama mère bakunda mwana eleka nango bien problème ezate tant ce que Kinshasa n'est passé to comme na Bandal mama mère nzamba lola zana bomoy to vandila mwasi nanga na flat mkomsu to lali flat on pesa ki ya munene te batini baby flat ngeza na Bandal banda ngeza ka bateke we biloke belebele na ite subi lelo babuki yango vinde marambezo ki na Congo mama Irene oki kolo flat na zara mwana mwasi azolo balo longwa kuna oze longo lokola garçon moko aza uti France azoba na mwana ngobongo ngape na yoki na yebaki na ngapete kenga tant to kitina mwasi nanga se wana ko flat mwana mobala zalaki awa kei ba bio si auti ko kenda bi papa tozana mwana moko akombela rabiso awa mwana sombela rabiso ba masanga to pesa ke ba kazie mwana moko bien yi ba rapete mais mwana ngo batu nyonso na petit sœur nanga zo vanda na se o azotela ka flat ko kokana bozana ba très makasi lela zo swana ba kene lobelo ndike parisien moko uti poto baza wana mwasi na ye mama mère to seki to zi transfert na mwasi nanga itokei eleki nango dimanche nango comment est-ce que dimanche na tongo
mwasi nanga zo kitana se kolo fleta osola na mwasi nanga bike papa zali ya be tala mwana mobali oyo asombela biso masanga mwana nga zo seka ya mobali moi jeune garçon nga zo seka bakokana mobali na yo mama mwasi nanga tunia oh kombo na onani apesi kombo na ya apesi kombo ya mwana na bikombo nanga Enoch abi kombo na Enoch abi baseki na bango mwasi nanga matia biki mwana moko za na siku na Enoch bokokana yo mwana wana kufa komni zaka nani mbala bikwa mwana nga pe komni zalaka Enoch ba comme intéressé ba mbale mwasi na mbali bakiti mwasi ngabi azalaki ya mazwi bakazie akeko tika ngona ndako epa na ngai bakazie lekimi awa na se place na nga na se ezaka mukie na tika pe biloko awa mais na vanda musika te moi mwasi nkulu fata bi na zapeka ka mwana banda donc ayaka ne bokomona ye mais tant moi mbalo wana ye na ba après-midi mama na benga na kiti na moni mwana maya suka mutu na nga etelemi ba na nzambe bolanda lisolo bo partager na tuni mwana kombo na bikombo na nga Enoch ovandi wapi abio na vanda na mande ko vanda na njili mama nga aza mwana njili na commune na quartier nini abi na vanda na quartier 5 na quartier 5 et pas banani apesi kombo ya petit sœur nanga ngana mwasi na to comme ko abizeng to biyaka nanu mama nga to banga mwa to maite tina kata chambre na biso to bi vanda na kiti wana mama no kombo ene apesi kombo mama na ade on a bête histoire vraie ade na zali mwasi onga na botana ngabi yo Enoch papa on no papa na pa mikiliste azarso na Londres so na France abio benga papa na bi famille ya papa na nga faux famille balobanga na zandoki na moi bandoko sama ngomba papa na nga balinga tina zo numéro papa na nga et tout donc na hebite ska papa na nga zara mais papa na nga zaka na mikili abisku yo vanda pabi nga na vanda na nga bon na vanda ba master moko to teka ba nguba na biso ba maki boso na zaki muta wenze vi ba soda ko kanga biso bon na mo bombela nga ba master na nga moko mairani ba moko mbali na moment mbala mairani mwasi na nga bandi ko lela azole la pazo mona ke nga mobali na tuna ba question ma ba ki mobali na nga façon azolo bela aza sundenga zakata comme ko simba nga chérie courage na si Enoch papa no comme nezaki na pesi komba papa ni mama irani ngai histoire vraie na bisheri tanza menenga salaka tanza menenga salaka mukite ko za flat na bandal po za mwana kuni na bandal nga mwana njili te mamne kuta mwana nga se trouver na bandal Enoch nga papa na mwa bikwa via bingai papa na ozwa kimia mama irani mwana na moyibite babengane po la maltraitation na kati ndako mama na flat ote mwana bi muto na sima mwana nga eningisa flat ya solo papa na Enoch mwana ni batu ba ye ba camarade ne ba ye ngabi ngai mutu na boti mwana oyo mama na memaka na braza Enoch abi oui so papa so bete za vraiment vinanga abi madame lo na bima muke na ya voiture ya to kende pas na biso na njil po nazaki kuna déjà lobie pa ba ser mais nazo ke su lo na ke na Enoch mama ira to bandi ko lela na mwasi nanga su t-shirt ya ye apesi Enoch na zu pantalon nanga na pesi Enoch na basket nanga mwana mulai mama ira soko monye na tayo ndirenga ne longi to mwana zoloba mama ira ne lobe mona ke makila na ngai mama ira ne pesi Enoch zwambongo ke ba kato suki ozongela nga na ozela yo photo lia to obima mwana na ke ase respecter bakati suki kitoko poza ki na balox na mutu mama ira dokenda tie pa na biso na njil mama ira na ningisa quartier ndeko nanga mwasi apolanga biyaya serke botina Enoch ya kufana zaka na kato tutu ebi na biso te babaki asala ka accident apanzana ka to mona ke longite to kunda na biso mutu mama ira ni lokuta sur lokuta na famille nanga mama ira ne salinga pasi na yoki mawa séjour nanga baby na zongi poto na minute Enoch atikala na famille ya mwasi nanga na bandal bandeko ya mwasi nanga bazwa mwana nanga ndelo be mwana nanga vandaka na famille ya mwasi nanga mwana nanga za moyibite mwana nanga za ndokite mwana nanga za mutabakwiti papa na koma ko teba kwiti pona trop de problèmes mama ira leki ya mwasi nanga koma ko mwana nanga na église mwana nanga mbala zo sambela ndenge nazabe nazo bunda lokwa mbali nasala makamwana nanga longwa Kinshasa aya poto mais ntala mwana nanga mobali munene nasali 18 ans na poto natika mwana age 3 ans so kende 4 ans mama na kendaka na ye bo calculer mwana tika na 4 ans nga na 18 ans poto za mobala agini aza mukolo bandeko nanga mais famille nanga propre yaya nangai ngana sungaka bana na ye mais yako iko sunga mwana nanga te aina mwana nanga ya kosela ki moyibi ki kuluna ki voido nyoso ya mabeza la kepa ya mwana nanga esola kisake bolingo ezate na kenda na tala vie ya bana na ye na vie ya mwana ngana utiko lokota na bandane mama irani me muta sipota bango na poto ezali ngai po basomba television fo ngai basomba eloko mama irani ezali ngai o be bandeko nanga basi bazanga bolingo batu nyonso ba témoigner même na quartier Enoch azalaki maltraité na kati ya ndako ndeko nanga
bana ndeko nanga kofinga Enoki atanga te mama irani basakanela mwana o nga na boti mwana nga liboso na propre famille nanga fo mona ke bolingo esili mama irani ndeko nanga mwasi apola na pese 900 € bakundela nga Enoki mais Enoki aza na bomoi bandeko nanga histoire vraie Kongo eza na makambo moko yango foto banga nzambe ba famille ototika na bango nyoso bazaka na bolingo na biso ndeti tokolela kate na ebite ni sala ka biso bongo séparation po biso tokoma batapoto affection et kova na bango te bambule belé kotant to comprendre kate mama irani na récupérer mwana nanga yango na ekobeta sur na réseaux sociaux loko la témoignage esengo ezali po na récupérer mwana mama irani mwana nanga za na téléphone aza na WhatsApp asali Facebook mama irani alala libanda na ba circonstances mwana za na ndokité aza moyibi te soka azalaki moyibi mbele bafaya mwasi na bazo déclarer mais bande commence ba ke Enoki aza timide soko pesi eloko tazwaka te mama irani na benga Enoki na appel vidéo akoma kovanda na ndaku ya mwasi ya bandeko ya mwasi nanga na lupangu ya mwasi nanga bandeko ne na bandalo mama mwasi nanga kufa leke mwasi nanga za na bana azwela nga Enoki lokola mwana na ye mama na tinda mbonga kolia kuna depuis na uta ko mama na tinda ata info na famille nanga te na za dessus yango beta lisolo pesa conseil na bandeko toza na poto toza lever et puis na bandeko baza na Kinshasa ba yokela kabiso mawa mama irani mwana na zaki mwana mukie na bandeko tinda mwa classe ba ko kotsa pe mbonga ba kotsa pe mwana classe bazolia bazoyiba pe ata ya mukie mais balingaki ba yiba mingi mwana nga lala libanda na ba wenzi mwana nga koma ko sombela masanga na flat mwana nga kombaka mama nga mkomona zo si rappeler na flat na tongo mwana otia makele makasi na tongo bano ye no lobaka malembe mais na tiraka attention te ke wana nde makila nanga bande ko gangela ba comme ça mwana kola boy abwaka kana ba poubelle mwana nanga mais naza na poto na lemba na kaite na bande ko aider mais famille nanga et négligeant mwana nanga mais na pesi nzambe merci pour na ngeza lokola témoignage eza nzambe alekaki na nzela linga mwasi ya mwana bandal pour ceux qui na ceux qui mwasi ya mwana bandal to ke Kinshasa nanga nengana zo eda ko zo flat na bandal te lokwa na kwa na njine ngezo ka ba kote kuna inepe na mwana ngate mais nzambe lenga salaka na mwasi nanga mwasi ya mabondeli nazo se rappeler avant to ke de vacances wana mwasi nanga kota ba prière makasi asambela makasi so yibo stratégien mwasi nanga bina kitosa na ba prière akonga kut na ndo sala ba gente mais mwasi nanga zo kota ba prière ba 21 jours ya bostra mwasi nanga ndeko sambela pona ko préparer voyage comme si demande ko la tse beaucoup ta na surprise moko boye na Kinshasa yango bola munzambe asale libiso on a dit merci na Seigneur mama irani pesa ka conseil na famille tozala ramite mamalamu soki muninga tikeli omwana ke koluka bokola mwana malamu un jour akozonga kozwa mwana naye nga bolongola ngelika ke nazaka na mwana liboso ya mukolo mama irani mobali munene Enoki lelo aza na Facebook aza na WhatsApp na sombela mwana téléphone mama irani mwana zo se comporter très bien nazo bunna sa makamne na longole Kinshasa ko tata Chypre aluka vi abimata bakoto nzambe soka sali grâce un jour na vanda na mwana nanga yango beta lisolo pesa conseil na bandeko toza na poto otiki mwana na Kinshasa oyoka akaba rapport a mabe po na mwana ndeko nanga luko verifiaka bandeko no benga kopesa mwana no téléphone te ndeko nanga benga ta bato quartier tozo mona mingi ngamo na beta so fille moko atika mwana pa ya na ye na lakse mba fota mwana hôpital nde bazo maltraiter mwana mutu abenga za mutu a quartier abenga mutu poto ke mwana no aza maltraiter mwana na batu minga poto bakabela même mbongo lisoyeleke pa na biso mais on azo bete Enoki papa naza na France aza choqué alemba ki mwana te me famille nde bizaleli mabe basala nde mwana na ye mabe bakosela makambu mwana se retrouva shege mwana koma boy mama irani matro eza mwana nanga makila nanga liboso na vie mais loko nazo pambola nzambe na nzela mwasi nanga mabonde na ndenga memaki nga na flat wana bandal nzambe ekosala nga ngolu na moni mwana nga Enoki yango beta liso na communauté ndeko otika mwana Kongo epa eleki na epa ya na ba rapport nyos bazo pesa pona mwana moyibi ndoki ndeko nanga lukata mutu moka quartier o meka kotuna tele information ba famille totika na Kinshasa mwana mitema esila bango yango na bandeko botika na bana biso bo batela ka bango bien boye ba ke lobby mutu soka simbisio loka yaka kozwa so zo boko elanga mwana za ba circonstance un jour soki na juivi na kozwa kaka mwana azali ya ngai lelo nga na récupérer Enoki nanga nzambe soka sungi akoya na poto na kosala vie na mwa azaki juste témoignage to lisolo lokola mwasi nanga pe air moko soka tali ba bostra air moko atala kane pe yo palinga kane ko tala ta makambe na réseau social tabili solo pesa ngo mama Irene atanga na ekombote mais abeta liso ekola musa bande komingi bazana poto tamso tika mwana yo ba pesa ko ba rapport kazaka kuluna muyibi ndoki bakangie luka oyeba pourquoi mwana komi kuluna pourquoi bakangie pourquoi komi muyibi nini ezoleka na kati ya famille biloko neza biloko photo verifiaka parce que mutu azaka ka mutu to pesi nzambe merci pour
na bandeko nyonso batali biso topesi nzambe merci mpona papa na biso na France akute na mwana Enoch eza vraiment lisolo moko esengo topambola nzambe peut-être opo bungisa mwana kufa ta musu na maltraitance ta musu mwana komaka shege ndeko nanga pesa nzambe merci ba famille na mokili baza na ba comportement na bango eza mutu musu sikele mwana mama na akufia kobokola malamu eza ça dépend mutema mutu eza mutu musu yaza mutema mabe ya maltraiter aka bana baninga bata bongo bongola mitema bino pe bozana bana liwa ela kakate lobi yo poko zate peut-être ya yo batu musu bakobokola nyonso eza kaka makambo nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge bolandaka Irene Masiendo ki TV tokosenga na bandeko bozolanda biso bo s'abonner na site ozapela lisolo ko hésiter te numéro na biso ya ngwana benga biso tokobeta lisoso bitanga kombo tokotanga tanga mboka tokotanga kotanga te même ba témoignage tozolekisa ngwana Irene Masiendo ki TV benga biso basolaka na ba anniversaire ba publicité nyonso tozosala nzambe apambola bino pona patience na fidélité ndenge na lobaka soki mwana motazongi te Jésus Christ de Nazareth tokutani lobi pona kobeta masola solo a tobetaka Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba mère babenya ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe donc tant bozole biloko vitamine ya makambo nyonso donc nazo ko sonde ko langai o komi kisama ona zika ona luka mutala mbelangai c'est fini no more tears no more cry mère le boko Tisha service yoka a service with a smile mon service ya koseka donc il y a senti joie hein donc azana pona bino pona biso banson ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko baza mingi te to mona ba traiter pa aye ala mikela libala na yebi loko kokite mais ya yeza toujours extra donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point hein qualité hein goût tika yango ndeleki ok yango